bandeko na ngai problème tozana yango ezali likambo mokete tozali lisusu na ngonga toswana na kati na bisote tozali lisusu na ngonga ya koluka kobetene makofi te na yoki bato mingi baoyo mosusu baze koloba yango par ignorance ba mosusu mingi baze koloba yango po bapesi bango mbongo bakoma na kati ya ba internet babwaka ba tract pona koloba baoyo wana bazali bato ya ba mobutiste baliaki babebisi mboka bazali na droit ya koloba te. Mon frère, ma sœur, ozala mobutiste, ozala gangster, ozala criminel, soki litolu na yo bakondi yango na Congo, mboka na yo eze Congo. Balobaka pete ata mwana ya moyibi, mbala mosusu, eleko batata balali na butu, ye azozonga na operation ya moyibi, aye kokuta pe moyibi na lopango akangie. Bongo moto yango nani? Eloko na lobi yango yo mwana ya moyibi abimi na butu akei koyiba tango aze kozonga na liboke ne ya moyibi aye akuti na liboso na ndako moyibi mosusu azoyiba tata na ye soki akangi moyibi tata na ye akoboya ye. Soki toze koloba yango soki tozali koloba yango mes frères mes sœurs ezali po ezali mpasi mingi naze kosola na bino na lokota ya mboka po tolobela na biso bana mboka vérité lokola nga na bimaki na mboka nasali mbula mwambe libanda nakokaki pe na fanda libanda lokola bomoni nga wabwe na kondi te naze na nzala te naze mendiant te nakokaki naloba na fandi libanda oye koleka na bango kuna makambo na bango soki na lobi boye nakanisi meme bana na ngai bakoki kotala lisusu foto ya tata na bango na elongi te parce que lokola na bimi mbula mwambe totikaki mboka tosali mabe tobungi pe lokola mbula mwambe to réfléchir liko na erreur na biso tozai kotala ndenge nini eze koleka tosengi bino pe bolimbisi mbala na mbala tolobi bolimbisa biso tosengi bino soki na lobi to ezali po soki nazali kosenge pardon wana naze kosenge yango pe na kombo ya mokonzi oyo nasalaki na ye po nazali sûr po ngai nayebi ye pe nayebi ke soki lelo oyo ye azalaki libanda mbe azalaki moto ya liboso ya kosenga pardon pe ya koloba na bakongole bolimbisa ngai pesa ngai une nouvelle chance yango wana naze koloba lokwa tobimi libanda nakokaki na fanda me lelo oyo boye kokoma buku baoyo bazai bozaya wa ba intellectuel bazai na kati kokoma livre ezali d'abord sacrifice ya yo moko ya ngonga na yo moko ba document yo na bimiseli bino na kati bokanisi ke bazwaka yango pamba po okende okota ti na Kigali pona kozwa mikanda ezali kuna bakopesa yo yango gratuitement lelo yo toze kosolola depuis le mois de novembre tango livre ebimi comme ngai naze na kati ya circuit na bango
Kagame akamati mitindo, apesi mitindo na batu na ye, motu wana akomela bonanete. Bo abattre ye. Ozai na raison. Azali nzambe te. C'est la raison pour laquelle nazali na no liboso na bino to komi mois de mai, mois de juin, pe akomona ngai mbula na sima. Mais tokokuta na face à face. Problème est osé na yangwa wa mes frères. Et c'est problème ya koluka pouvoir te. Soki na lingaki pouvoir. Banda na bimaki. Ezala bato babengani biso ba américain. Batunaki. Na lobi na boy. Kagame nazalaki déjà en Afrique du Sud. Museveni nazalaki en Afrique du Sud successivement. Batindaki bato na bango pona koya kotuna. Tomi kosaki ba pesi biso ba conseil na bato ya mbu monene kuna balobi ke moto yo soki tozwi na biso tokoki ko contrôler Congo ezali yo. Alors nga na tuni moto ya yaki na lobi otali motu na nga malamu. Donc omoni ngai na forme ya motu oyo ekoki ko collaborer na bino pona kende ko occuper mboka na ngai. Na boyaki yango pe soki na boyi yango c'est parce que soki nazalaka nde na besoin ya mbongo mbe na ndimaki. Mais ata ye alobi baluka vi na ngai ezala en danger. Ata baze kofuta bandeko mosusu ya bakongolais pona koluka motu na ngai ndenge ndeko wana alobi kuna sima. Il y a un créateur. Oyo azali ko protéger. Mes frères tolongola ko banga. Mboka oyo ya biso na Bible babengi yango eze Canaan ya biso. Mboka wana biso tosengeki nzambe tobota mawana te. Lokola tofandia wa biso nyoso nzambe nde aponeli biso mboka wana. Un jour un américain alobi nanga alobi oyebi makanisi nini na monaka tango natalaka mboka na bino Congo. Na yebisi na biloba. Alobi oyebi mboka wana na monaka yango tango tosololaka na kati na biso tolobi nzambe tango akei ko sopa ba bénédiction na mokili mobimba. Atamboli ti na Afrique tango akomi na Congo alembi afandi tango alali ekolo na ye ya ba bénédiction esopani. Elingi kotalisa importance ya biloko tozali na yango. Mes frères, tozali susu na ngonga ya koloba te. Biso oyo tozali libanda. Bapaya bazali kozila bayeba eloko nini peuple congolais alingi. Eloko nini ya mabe oyo biso tolingi totia yango pembeni. Volonté na biso ezali nini. Tozila te ba américain, ba belge, ba français, ba allemand, ba koya ko résoudre problème na biso te. Soki lelo bana ya Congo ba telemi pe na mboka Congo balobi te awa ekoki motu mosusu akotambola te eloko moko ekoskende lisusu te ti tozwa solution oyo ya mboka na biso bango moko bakopota mbangu po baya kojuela biso na biso moko so